oza bien ngabi ça bien oh babok to mona mono babok le malade ngabi ngai babok ni malade oh ngabi awana ngate ngazaka munene naza mulai naza soin naza elongi kitoko omoni ngabi nazalaka parce que bakomi nit ko ça ba confusion parce que le fait de la presse azam babok le malade azas ko sointe azam munene azana biso batamine munene maza sointe ndenge memeli yango on attaque mission ba vivre ta fille ta munene et les choses bien tout comme nous pas désordre parce que biso batamine to éviter ba problème poto ba ko fuira munene na yo net ngai ngalo ba ngo so ta fini ngale lo mso fini ta pa munene o munene na pia défaut na munene na mulai na mbishi na soin na kitoko on comprend l'icône un peu na respect na peu respectueux le kuna siko ethical bano bobota ba okola siko bango ba guerre na ba okota tina ba famille wa ko mofinga mwana bo ngana na mwana yaki yo aza mwana soba ala mwana shege ndakuna ngeleki ndakuna yo bola boye tout ça oh et le fait de la presse ça qui na ngona vivette nayebi nanga baranki na bango te ya lobi ke asalaka émission moko boye a défendaka Karine Mokonzi akoti bangambo kutunga na kama nga tika mona éléphant tika de a défendaka Karine Mokonzi je sais pas mais ya lobi ke asala émission moko boye a défendre Karine Mokonzi de yango wana babwakelaki maladi akendaki pe so batangeli kombo Vivette Mayamba vous comprenez siko to kala dire à Sarah par rapport à Liwa Angelica tina kokufa na otikala kolobisa ete wela mobali te bota ma place moko te eloko moko te non ka barankim ka ya réseaux sociaux bo wela ka ki leadership taka po bota la maka mais pourquoi ko mémenti la vie réelle c'est yo na ba bande connaître la bossa ya misala ko ba ya kotika awa ba bossa na misala ko ba ya kosala awa ba insulte ba prena bisoni Sarah na yoka kama nika ya mabe Vivette ndenge moko éléphant kutazata na succès te aliembela akaka na sima balinga po abima lelo abima akoma na succès mais succès peut boya yi éléphant de la presse a un succès azana succès te azana succès te alibo to créer ba base a créer soit créer pe tel est-ce que so ta créer base tel ba commentaire de ba finga kai. Bienvenue sur votre émission Tolobela, présentée par moi, votre humble serviteur Milik de la presse congolaise. Autorité morale de tous les chroniqueurs de plus de 143. Bébé comme habitude, bon, mieux pour la bien. On se défendre la cause par rapport à Gemol Borodi, le Manzaka Oyambayi. Très cher abonné, merci beaucoup de cette émission. On a pu nous savoir sur le Kolamouy, les alliances qu'on a déjà de Sinagi, à travers votre émission Tolobela, présentée par Boulangérien Maloba Milik de la presse congolaise. Tu peux symboliser la bande, on se base en Pologne. Bande on se base en Ukraine, bande on se base en Brésil, bande on se base en États-Unis, bande on se base en Angola, bande on se base en Rwanda, pays voisin. Pourquoi pas chez nous, ici à Congo Kinshasa. Les autres aussi analysent sur bande on a bien sûr ba YouTube, ba YouTubers, ba YouTubers, mutu boti ça. Des autres boti tout c'est banati nani azanani. Prison pamba atakutu balobi journaliste malonga fokanga mais auto komi komoni leki. Musala mwezo kende wapi ekomi na niveau nini pourquoi makambo boye ko bwakela batu ba maladi pai ko sala banini pai ko zwa mibala baninge pai ko zwa basa baninge pai yango na ngai to sur la makambo oyo na concerne ngai site ya mbongo la Kilimanjaro de la presse congolaise pour biso na verbe to baka ete babeta ka sifle mo ko moninga te Montréal celui de zamuno ko mo ko tila biso déjà invité na biso pour to sur la naï la Kilimanjaro de la presse congolaise. Bonjour. Si, bonjour Milik de la presse Boulangérie à Maloba. Bonjour na abonné na biso nyonso, bonjour na batnos balandaka biso un peu de partout dans le monde entier, na Ukraine, na avec Poutine, na Brésil, na Brésil, les États-Unis, na London, na Afrique, donc partout dans le monde entier besoin vraiment tant na bino pe libaku na bino ya kula libaku vraiment ya kulandaka biso, beaucoup de biso na bandako na bino sans que totoke ezalaka ba bolingo na bino. Donc na linga bino makasi eza bongo Cynthia Mbombo
Moi la popi ya munene la Kilimanjaro de la presse de la question est mitune ya ngai. Eh ba réponse ya ngai mitune ya Milik de la presse. Et ça li passe que là tout la muki carbo moko o ya biso serna biso Saratola na fête même ba kuno pesi mbwambwa boy. Saratola park. Saratola migoleki akangami mo trop oyebi. Akangami mo trop mais et ça lui passe. Qu'est-ce qui se passe entre Saratola et fête Mayamba? Bon, le problème est anonyme, Miliki. Au monde de Zabo, nous sommes des analystes, hein. Nous sommes des journalistes, nous sommes des chroniqueuses. On va commencer biso lelo ba chronique fouati par rapport à bandeko na biso ba fingi ba comment fingi samsana biso lelo. Au moins musala auto sala au Miliki, ça musala mon boy. Eza musala pour na neti biso ba auto vraiment musala. To sala ngo poso za la pa parti pris à mututé. To sala ngo te poto banda ko finga ka, to sala ngo te poto banda sala ka sogine ya musala to biso to ba loi. To ba musicien, to le roi ba nan to za ba bateau. Vous comprenez? Tout ce qui est à Badou, dans la mesure de la vie, c'est que éducateur à masse, voilà. Tout ça, éducateur à masse. Tout ce qui est à Badou, quand on a des missions, on a tout la boye, à 8 mois conseil et l'eau mois mouké. Mais on a besoin de balais à la fifette et à la Sarah, bah comme ça YouTube le roi, place mon boya barando, ya rosuana. Et puis si on prend mes anini, ton bon son, na tabino la bino et attaquer bon luka batala rabino ngana leki na fini miliki faut batala ngai miliki aleki fini ngabo batala ye. Vous comprenez? Et ça teke comme rancune mo boya moté mandé bango ba komisa na poti le komisa ba na ba niveau o ba komi oyo. Ko kangisa muninga. Toko finga mobala muninga. Parce que nous allons ba finga naka. Fivette fingara mobala ya Sarah pas fingara mobala mibala batou. Vous comprenez? Mais makambo il paraît que Sarah attaque mobali ya Fivette na miniature, c'est vrai? Oui, attaque mobile ya Fivette na miniature. Yango memi bona parquet. Soit disant mobile pour ceux qui ezaki Fivette na nzimto fait dans quand mais mobile wana nde mukolo longi. Nda sepelite bakuche longi na miniature bakote bakuche na YouTube. Maman Nangayi, maman Nangayi, batema na YouTube. Abi elongi na nini ekomi na YouTube. Allez mukamate. Maman Nangayi. Oh. Ami monyala la muki bwa mimoni pou miniature. Oh, pe miniature asko liko na ata bakangi na ba Sarah miniature na elongo na unte. Etika internet etika la. Etika la ka. Mais ce que ça ne m'a bé, hein, tous à la moi balimite. Mais balimite pas mais on a un parquet ou bien ça peut m'a bé. Par contre, le bac YouTube est existé ya. YouTube est existé. Yo peut autoriser au bon YouTube est existé. YouTube est existé pour bon mon net nganga ça l'émission polémique té. Ngana ça l'émission clash té na finga mutu to boy non. Ngana ça l'émission ya solo la. Mon ya mbio boy to beti li solo li kamo be place mo be le kabien to solo li yango. Vous comprenez? Parce que bango na mutu na bamba le bac YouTube est existé donc inutile on peut ça mutu conseil inutile le baso ki ndenge ni. Parce que inutile peut okangisa parce que bo finga na. Mais makambo zalara trop na ngambo na bino ba fils na YouTube bien monde likambo te papa moté ma beza eza ki moté ma mabe eza jalousie eza ki bongai ngala leki ya leki ngatenga na sala ka boye parce que ba koma ndako nanga ba bien matériel boye ce sont na téléphone tout ça on est nini to ça on est na téléphone net moi no obi ki ngala sur tout ça appelle mon belé ba ba comme ça le roi moi là na éléphant de la presse. Moi na éléphant de la presse té parce que moi na para amu tout amu na ba parenté ala ba parente moi na on éléphant oh ça bien oh babok to mo na mono babok le malade ngabi ngai babok ni malade oh ngabi awana ngate ngazaka munene naza mulai naza soin naza pelongi kitoko omoni ngandi nazalaka parce que ba comme mettre ça ba confusion parce que les fadi ya presse azam ba ko la ke malade azas ko sointe azam munene azana biso ba terminer munene maza sointe ndenge memeli yango hein omoni ça bo miniki mo biso ba terminer ni ba ba finga biso le téléphone ta munene net na mona take biso ba fife ta finga ta munene. Et les choses bien tout comme nous pas désordre. Ce que biso ba terminer ne doit éviter ba problème.
poto bakofinga munene na yo neti ngai ngalo bango so mutafinga lelo muso finga tapa munene ko munene nga pia défaut na munene na mulai na mbishi na soin na kitoko on comprend likona un peu na respect na peu respectueux na réseaux sociaux na sala image ya mabete alobi ke babokele maladie neti nga bona sa nga be misoto ofinga bat neti ko bo mutoboke na maladie poani donc on sabe misomo ya ofinga batu il faut isala ndeni donc ba baki bakanga nzoto faut assurer que place nazali mabe zate faut assurer que place naza mabe moko ezate yo akize mama mutu ke na kene kotalisa babi fifet mutu abwake nga maladie eloko kindoki bonesi na ba justice wana yebi yango te. Mais le cas Fifet Wana a commencé Sarato là. Quand Fifet Wana peut soit boire là qu'il fait de la presse malade. Quand Fifet Wana peut Jaël ce poison. Quand Fifet peut quand les yeux. Quand mutu quand Fifet faut qu'on a combien on a Fifet ana makila li bata toni ni kaka. Pourquoi ma mia soit ma bé kakaye. Avant d'en annuti, avant d'en aussi, ma coach a n'a pas de canal de mission, à un examen de conscience. Ani tout maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi quand nous sommes en combo nanga? Parce que qui s'y a répondu à ma cambo, ma bé, ma maladie, ma cambo, mais pourquoi? Pour nani, on va battre la biso baza bazo bati. Tu vas comment bailler? On va faire une mission ah bah on caille au moment va lever là ka. Mais bon on va ça là bon parce que bah big réseaux sociaux faut tellement bien faut bah bien moi bon. Non, miliki ota la mate. Makas. Na tala maka. Na pe na bato ba yebi nga balinganga ba esanga kutu ko meka kutu bebisa msana oti parce que toi ba parents to kola biloko to sala ana réseaux sociaux ça reste etika la kalibela na libela on comprend etika la kalibela na libela des générations YouTube des Google mais c'est Google ay ba ko effacer te yebi ka ko kodisa yelo wanganga ay bi ko bebisa ay bi ko bongisa te lelo lobi kuna siko etika libano bobota ba okola siko bango ba giana ba ko tatina ba famille wa ko mofinga mwana bo ngana na mwana yaki yo aza mwana soba ala mwana shege ndakuna ngele kindakuna yo bona boye tout ça oh il fait de la presse ça qui na ngona Fifet na bi nga ba ranki na bango te ya lobi ke asala émission moko boye a défendre Karine Mokonzi akoti banga moko tunga na kama nga ntika mona éléphant tika de a défendre Karine Mokonzi. Je sais pas, aussi, oui, je sais pas. Mais il y a le bic à ça l'émission à défendre Karine Mokonzi de Ngoana, papa qui est malade, à qui peut faire batanguer les combos, il fait Fifet Mayamba. Vous comprenez? Siko. Ce qui se passe à bon ok, c'est réellement que Fifet Mayamba qui éléphant de la presse malade. Par exemple, ils bien. Ce qui est bongo, en tout cas, ils ont malade. Parce que quand il a mutu malade neti ba mpese wana eza kitoko te na tala ki elongine baby ko baby sa muninga mwasi bongo en tout cas eza malamu te mais ce qui peut neti amoni ba information mususu faut relandela vraiment na source ce qui peut se connaître eza pe bongo te au moins te ke atika neti na problème ombo ce qui peut se eza bongo aboua qu'il est malade à l'occasion de quoi? À l'occasion de quoi? Parce que Fifet qui a calculé la été, a yebi écouté, a mon a été, basapi na rancune moroté na yé. Au monde, il y a un soki. Il paraît. Sikoyo. Pourquoi qu'on ça la babilo quoi boué na nini? Mais ça la bomba yé la na télévision, babosa na yango. Babosa na yango. Ça to la ya bibenga za madame. Mais makambo ozo sala basala ka yeza madame basala te. Mais qu'est-ce qu'on appelle sur Sarah to la ngo? Au juste les alarani ni pas Sarah. Puisque la fois passée dans ta vidéo ne mo babi o ya luka na réseaux sociaux azwangu. Maintenant on luka na réseaux sociaux azwangu déjà mais akugini pe ko vanda tiki na epi mambo réseaux sociaux. Azwana ndeni. Des azwangu. Papa moni YouTube. Ils ont quoi au continent on a tout à liboso tout au comme ce qu'on a posé mon aux mbongo au comme ce qu'on a posé soit plus au comme ce qu'on a posé soit plus on a posé au niveau pas on comme on a posé niveau ko et mata de YouTube ezali so sur YouTube so koti to bima il faut kufa poza ba tu misusu ko ba YouTuber na ba YouTubers te
tout ça net bana membre o ba membre révolté net ba raisa pindi wana bazali bato ya mami ya Karine te mais tellement babandaka kokota ba chinois ba nini boya akoma na lenga YouTube akota a s'imposer pe a fandi yande a super place ya parce qu'on demande YouTube mon sera to nda ba kenga lia mbonga YouTube te lia mbonga YouTube onga vela YouTube te avana YouTube parce que azo les gens o aluka mais ce que so nita azwa les koki akanga chaîne pour ana abonné belé chaque fin du mois lia mbonga YouTube abi matin oh monsieur Zalokuta c'est faux et archi faux abi matin qui n'est pas monté tozana bango awa mais ba changer de stratégie parce que la bande a besoin un peu trop ba kufa ba ninga na bango be ba kufa rancune au bamba ul basala wana ena tina monte tout ça la rancune on kana tefe to kuta tel bana to ba eza ba ta théâtre to sona na biso na scène mais li bana to yokanaka oui on a jibenzo to biso to ndoka ba yokana te ba lobana te mais to ba pire master o so ne sala zaki na ka mascarade pour nini musana bango ekende liboso mais on peut bando basala bozaka mascarade mascarade te parce que tout le monde Angelica kufa tout le monde qui mutema bebima to kala dire à Sarah ya qui eza par rapport à Liwa Angelica tina kokufa na otikala kolobisa ete wela mobali te bota ma place moko te eloko moko te non ka ba ranking ka ya réseaux sociaux bo wela ka ki leadership taka po bota la maka mais pourquoi ko mémenti la vie réelle c'est yo na ba bande connaissance ba bossa ya misala ko ba ya kotuka awa ba bossa na misala ko ba ya kosala awa l'intimité na yé moko ko YouTube asana ba ranking boy na mutakela akela YouTube ko na intimité ya biso e koma pa kindoki kibondoki ba fait belé YouTube basimba ba kisi to batala maka makambo na yo est-ce qu'ils a pu vrai mais oui ah bon ba fait belé ba garçon belé on a ba chaîne minene basimba ba kisi to batala maka YouTube elle va jouer elle quoi game elle quoi to sakana sakala même ndele ce qu'on sala na yo bo sakani mais afuti bino o comprendre to sakani ba futi biso de sakana ne bien yo no dala bimisa ka énergie yo sakana to sota makasi sote makasi soko baluka kana c'est bien baluka pena bien c'est pour me se google la CP na ba abonné ba CP ne balukeli na yo ba futa mbongo mais na ba niveau o te ki motema mabe komi makasi ki bondo ki ngo mona poison et continue les réseaux sociaux poison continue musana biso dolo ba pati ba théâtre kate presse bébé presse za kopola presse za kopola entre Sarah to la Fivette Mayamba notre sœur éléphant de la presse par relation ni news anona ngala na relation na mutu moti na relation ni na Sarah ni na Fivette ni na éléphant total na musika pour déjà makambo bon basala wana ngala banga bango ko banga bango zote ke na banga bango so ni baleki ngane nti na banga bango no mo ngali tuna vanjina net na vana bona déplacer bo sanga mabe ko bala na makanisa mabe na mituna bamba mitema mabe baba na internet to liboso na biso butolo kwa bana na bango biso to kuti bango elinya malonga bamba tshaka mituna biso ba après na biso nini ba insulte ba après na biso nini Sarah na yoka makambo nika ya mabe Fivette ndenge moko éléphant kutazata na succès te aliembela akaka na sima balinga po abima lelo abima akoma na succès mais succès peut boya ye éléphant de la presse a un succès azana succès te azana succès te alibo te créer ba base a créer soit créer pe telesco so te créer base tala ba commentaire de ba finga kai pe ba finga keni munene kaka ba fingi sa biso ka bato binene o mabe o bienté la munena salité bona non dignité à mutu nda garder la dignité la personnalité na ye moko miniki ngandi na sabo no ko sa bêtise na télévision ti na bêtise un jour et ko koma na ko sa bêtise na télévision te ngaso na problème na mobali na nga
donc 600 entre biso bon bah comme ça internet le roi tribunal bah comme ça internet le roi hôpital bah comme ça internet le roi église bah comme ça le roi classe bah comme ça le roi tribunal donc nyonso ouais ça na bino ba yebana ki te na réseaux sociaux oh même bali moko bo écoute akoyeba la neli boso ba tout bino mo bo memi na réseaux sociaux pour to yeba et pour to saner so bineti nini ay moi mobala bato akomi ko finga maloko elo mususu ena mibale bele babanga biso ba fia YouTube makas mibale bele babanga biso ba fia YouTube na bona ngo filmer ngai na bona ngo ofinga na télévision ngala bebe na linga na mobile na ngai esimbi to bebani na yo salele mission expoani o mo dina pour succès ay mibali yango poto bakoma ape bongo sa moni mo sa salele mission ya fongoli pe chaîne o monto ko pesa mutu makambo o monto ko pesa mutu makambo en tout cas moi je suis contre ba fia YouTube on sala ma be et ça peut pas ba fitena bino mibali ça peut pas ba fitena ba bino mibali ba be ngambo mibali de chroniqueur ni on a déjà à commencer à niveau au bateau là ba comédie on va chroniqueur on va comment on va faire ça d'échange de paroles on va sonner bon ce que va ne bakabate mi ba YouTube bakabate mi ba YouTube ça là parce qu'on est pas copa qui tout m'appelle ba linga mi ba ya basi ya poto maman encore ça là moi sina kishasa mais faut ça peut kana moi sina poto tinda mbongo mi ba la YouTube makasi na nini oh na nini appel vidéo makasi na nini kama matala papa tout moi ma bé to bossa musala auto ko na YouTube to bossa nyango affaire Sarah to l'affaire Fuvette moi je suis contre mais parce que ça m'a bon au fin na mais ma bé ta papo neti Fuvette ni na moni la Fuvette Fuvette za mta ma beti a garde après rancune Fuvette après à lobaka mais asa prête ça la mutu ma beti au kangisa mutu te parce que ce Fuvette za ki bon menga quand ça peut te belé bazala ba guerre. Vous comprenez, mais Moutokangisi Sarah là, et ça mobali. Et à mobali, nous Moutokangisi et Akangisi Sarah parce qu'il y a un seul lingana été éliminé contre la miniature. Sarah est acheté éliminé. Diego Sobacha est éliminé la miniature, c'est parce que Diego est un musicien. Diego est banaka déjà. Mazabe mobala Moutou quand même. Asa mobali Moutou. Ah bien sûr, c'est quoi au moins pour la mobali. Moi si m'tapé ça mobali kilo. Miliki moni ngandi na munene bona ko linga mobali ko yo wano ka mukiye boy. Ngale kwa na lingi yo na comme so munene na mona munene ko le kabato munene ngeso mukini po ngani na lingi yo na peso ba respect ba valeur mo beton que mobali vous comprenez très bien siko Sarah ndenge ba finga Diego bongo c'est parce qu'il moka tika laisser aller c'est parce qu'il moka fongo la porte yango mona mobali na finga maratongo midi poko tongo midi so mobali na finga mi epeke luka mobali bato finga. Sur routine de la Sarah tout le message passe à Zali Magaze à Zenesika pas sur biso sur deux c'est la nangote à Zenesika pas si mais ngala mona to bakanga ki na mona ki live mo basala ki au seka he to ko na musika pour que babile bo ba ki abde le ko ça le ko a de montre que la kangete bakanga ki bakanga ki bon et ça un problème té na ngala conseil na ko tout ça s'arrêter parce que à moi amkete am kolo à zan de couleur ça c'est ayoka conseil te asala oyo la kaina mutuna ye donc a continuer o monter ça malam mais baye ba ke suka na ngwezali c'est dit la qui mange de la presse congolaise. Très chers abonnés, je vous rappelle, je suis passé de notre plateau, je s'appelle ma conseillère, c'est un moment qui mange de la presse congolaise. À vous avoir pour analyser sur bande de mon émission par YouTube. Nengi bazumi de la makambongo entre ma sœur Fête Mayamba et ma sœur Sarah Tola. Mille bilingues trop. Moi les autres ça m'a passé Sarah Tola kangami trop. Oui, Sarah Tola kangami trop ma sœur à tout seigneur à tout honneur. Ce que vous avez un message nangai confrère Nayo Miliki de la presse. S'il vous plaît. Natala Yoluba qui pour Yoluba dans les réseaux sociaux de Joshua. Alors si qu'on a fait rango pourquoi ka kombo na yo? Vous appelez maman Yabana. Voilà. Mais dans Alobi que moi on est présenté déjà à présenter un collègue héritier. Oui. Bah on te présente. Il faut que bisangai. Internet est tika la kaya. Tu me même embonné tout le monde me dans outil. Tout le monde finga ma trou. Bah ça la police de finga mes armes via ba comportement au bino bozo la bisabat. Muyaka moko finisa ba yaka nyonso. Donc bino mu ba yaka moko bulati si biso no so père. Yo moni ba biso ba sana ba télé local bazwa ko dasi on finga biso na facilité biso ba chroniqueur.
par rapport aux bêtises na bango kuna ezala moi caché mais biso ezala pena taillé. S'il vous plaît, Boutana, c'est. Journaliste à télévision. Baza kutu plus ma bafia télévision baza kutu ma même makasi o pena ma wana ya makasi basala ba bêtise. Basala ba bêtise. Et batamaka, mais pourquoi est-ce qu'il y a réseau, il y a YouTube, YouTube, on a pardon, on va changer GT. Donc nous sommes à une autre map parce que vous déjà changer G. Ba changer G papa et les qui. Obi à partir de biso moko yongo monique ba faire télévision belé ba comment ba faire télévision pour faire télévision ba ça la chaîne. Belé. Ba sali ayo comme ba côté ba bêtise dans mon pesco na réseaux sociaux na YouTube. Tu comprends? Qui côté. Merci les bandits, nous sommes côté qui bisous la bande qui nous donne sa permission. Abonnez-vous massivement ici c'est l'information s'il vous plaît. Vous allez vous aider bisous vous soutenir bisous Zaraga. Vous s'abonner, vous partager, vous commenter. Ne malamu, vous commenter, ne mabe, vous commenter d'être message nango. Ne ko finga karabino, ne ko encourager musana biso kakabino. Donc acte vendeka pour analyser bande on a biso oyo. Ba comité na niveau à parquet. Et ça li biso passe peut continuer ça biso passe plus que tout le monde en table en face. Tel Lazare, mais eux comme Benzati, la police est à Maboko. Ils ont fait ça moi passe bande on a eu quand on a été Sabina tout à l'heure. Abo changer pour ça la biso bien. Tout ça la Moussala. Oh Moussala les a vrai boulot le baral confrère dans Mathieu Boche. Abissant Amérique de la presse Moussala les a vrai boulot au niveau mon rose à jeter. Mais tout ça on a bien et ça la biso bien. Tu vendre la biso ta moulaïté, tu vendre rapidement mais analyser par rapport à Bambo bande on a biso bazo sala. Donc, n'évitez l'affirmation de la presse congolaise. Oui, bien sûr. Comme nous avons souka, vous avez tellement de bolana qui biso prom dans les animaux, tenez biso regarder. Tu es fan d'apôtre, tout le monde a été que biso n'est pas parfait, tout est parfait que les kaba oyo sotoana. Mais ça fait très mal comme on a que musala au biso to lingango, il y a d'autres personnes au basoango le quoi bavant. Tout tellement déjà bazo ba fina bona musala. En tout cas, et ça qui te côté. Tous ont la musala, tous ont la kosa musala parce que musala déjà papa et maman. Biso le quoi bozui, biso notre suite. Luka musala les vrais musala les vrais cop so c'est là on a ba norme on doit vraiment mbongo comme il faut on doit vraiment ba relation parce que mbongo kate tu as plus besoin ba relation tu as plus la la rabiso et ça la rabiso bien comme ça biso le star parce qu'il y a beaucoup de gens au balanda rabiso dans le monde entier en tout cas bo tenir biso regarder et si comme on est le mabe bo limbisa bo fingate bo benga oza bien étiqué abenga na nimba numéro na biso za affichona na se obengi webisinga maman place wana na se pela ki na te place le bete ngana message na be mission ba clash team na message na ngana be mission fingate na sala émission na normal na yami invité c'est fini parce que j'ai beaucoup de gens balandanga baza ba responsable ba sanga sinta comme meka kutu bongo te lokola babi le vieux mon vieux babi aimer le waba mutakanga vraiment Brésil o apesa pena makamna kata Brésil abonnez-vous massivement na ba chaîne na biso o ba différentes chaînes moi vraiment na tanga combo ezate tokutani prochainement bisous bye.